Batata na ba mama kobanda biso bato tozali awa na baninga oyo bazolanda biso bipai na bipai. Likambo tovandeli ezali likambo ya Tata Nzambe, ezali likambo ya Lingomba. Toyoki ndenge papa alobi azali kofingama, bazali kochola ye, bazali koloba makambo ya ndenge na ndenge kino aye kotanga kombo ya papa Kuvubaka. Likambo oyo papa azali ko regrete alobi balobi ngai papa Simon Kimbangu Kiangani na fingi papa Kulutu. Ngai nazali mwana, papa Kulutu azali tata moboti na ngai na koki kofinga yete. Me histoire oyo ngai papa Simon Kimbangu Kiangani nazali koloba ezali bango moko ba papa nde bazalaki koloba. Lelo ngai nazali koloba na batu nyonso po histoire moye to changer yango ezate. Toyoki esika batangi na mukanda ya Tata Nzambe. Abraham alingamaki mingi na Tata Nzambe. Ti ayaki kokufa bakabwana ki na Tata Nzambe te. Me histoire na ye bakoki ko falsifier yango te. Azalaki camarade ya Tata Nzambe me histoire babongoli yango te. Balobi abotaki na basi misato. Bana nyonso yo Abraham abotaki bazali 8 au total. Mama ya liboso, mama oyo ye abalaki ezali mama Sara. Yende mama abotaki mwana ya bilaka, mwana ya zalaki na programme na promesse ya Tata Nzambe kombo na ye Isaac. Mais avant Isaac abotama, Abraham abotaki na mama ya muumbu, mama Agar. Ismaël azali kulutu par rapport na Isaac. Yende akokaki kozwa pouvoir, mais Nzambe alobi Ismaël te. Azali mwana ya elaka te. Baboti ye na ndenge volonté na ngai Nzambe ezali te. Nzambe mutu azoloba. Nde pouvoir eyaki na Isaac. Tangu mama ya Isaac akufi, Abraham azalaki nano makasi aye kobala mama Ketura. Totangi bana bakombo na bango. Bana 6. Ba mususu na kanisi eza mbala liboso tozo yoka bakombo ke Abraham abotaki bana ebele. Mingi bayebaka yango te puisque bana wana na bokonzi ya Tata Nzambe bazalaki na pouvoir wana te. Batanga makite ete bakoki kozala ba héritier na pouvoir spirituel. Na makambo ya bomengo kimvwama oyo batatata na bango atikaki bakoki kokabola bazwi. Mena likambo ya molimo nde balobi bango te. Toloba au total 7. Bazalaki na programme wana te. Sel mwana moko oyo azalaki na programme ezalaki Isaac. Wana toloba ke makambo yo bakomi na Bible bafingi Isaac. Toloba ke Nzambe azali kofinga Isaac. Si ezali vérité ezali histoire. Batata na ba mama to sala confusion te ezali malamu te. Midiam oyo toyoki esika Jethro aye kobotama. Azali parmi bana 6. Oyo mama Ketura abotaki enfant illégitime. Yango alobi ete yo Moïse bakoko na yo bazalaki kokende tala esika wana ngomba wana Nzambe azali kuna biso tokomaka kuna te. Pona nini Miriam Jethro azalaki kokoma kuna te? Puisque azali na descendance ya mwana oyo abotamaki na illégitimité kombo na ye Miriam. Nde yango Jethro alobi biso kuna tokoma kate me yo bakoko na yo bazalaki kokoma kuna kende mutuna wana kendo tuna Tata Nzambe. Batata na ba mama papa alobi tango tozali na bomoi tobongisa makambo na biso nano tokufi te. Toyebi ke mutu akotikala libela azali te. Alobi lisusu toluka bokonzi ya likolo oyo ya pamba pamba oyo Nzambe ye moko akobongisa. Aloba ndenge nini? Likambo ye umeli 22 ans. Papa alobi te. Namoni ke tokei mosika tosuki wana bozonga. Eloko tozalaki koluka. Batu nyonso mokili mobimba. Kolela, koloba, koloba, koloba. Tozonga, tozonga, tozonga. Bofongola nzela tozonga. Papa alobi bon. Na lobi bozonga. Pona koloba likambo oyo papa alobi ya papa Mvila
ndeko na biso azolanda esika tozali. Balobaka na bokoko, esika nyama ebatami na zamba, moi na likolo amonaka yango. Me esika likambo ebombani, sage akoluka ti abimisa yango. Avant papa mvila ya koloba makambo oyo ya koloba ke bafingi, mutu ya liboso abimisi yango ezali papa mvila. Ke papa Simon Kimbangu Kianga ni mokonzi abule afingi papa Kulutu. Nde suite ya batu baye kuapuye kolanda. Me avant ya koloba likambo wana eza na audio mususu papa mvila sala ki alobi. Ngai ata balobi ke tozonga na kozonga te puisque balobi ke bazali ba croyant ngai nazali chrétien na koki kozonga te bakende kokomisa ngai croyant. Batu bazolanda ngulu ngulu bota l'intention na ye makanisi na ye ezali nini. Aza kwambale batu mususu baya kuapuye. Nazali kotuna na baye bazolanda biso na musika na baye tozali awa. Pona nini na baodio bana ya papa Fumalongo bazwi mikrote koloba ke tokozonga te. Pona nini balobite? Yami bale, pona nini bana ya mama Pauline baza koloba te balobi oyo yaya alobi yango biso tokolanda. Na bana ya mama ya papa Fumalongo, na bana ya mama Pauline baza na problemi te. Na bandeko mususu oyo tozali koloba wana papa alobi bazonga lingomba mobimba bazonga mena pouvoir ndenge ba papa batikaki mabumu misatu atangi oyo ya liboso papa solo ndenge asalaki faute ndenge monanaki alobi lukula azalite tokotala na libumu ya mama Pauline oyo nzambe akolakisa yende mutu akoremplacer na esika ya papa solo kofinga nde yango wana. Pona nini tozali koluka makambo nzela efungwami bozonga boya tovanda ndenge programme ya lingomba ezali ba condition papa alobi mibeko tokoki kobuma te tokoki kobebisa mibeko te ndenge moninga alobi di tribi tango batombokaki mutu amemaki bango ezalaki Jeroboam azalaki na makila ya di tribi te azalaki mwana ya Nebat azalaki mosali na ndako ya Salomo. Jeroboam babokola ki ye na ndako ya Salomo aye ko trouble bana ya di tribi tango acholaki Salomo akimaki Jeroboam akendaki na Egypte. Tango ayoki ke Salomo akufi bokonzi gotikala na enfant légitime ya Salomo kombo na ye Roboam. Nde Jeroboam aye mbangu ko intoxiqué di tribi balobi biso tokolinga te toyebisa Roboam soki alingi azala mokonzi na biso alongola mibeko batata na ye batiaki banyokolaki batu alongola doctrine alongola makambo ya tata na ye nde esika Roboam aye koloba loketo ya tata na ngai eko musapi na ngai oyo eleki yango soki papa azalaki kopesa mibeko ngana kosere lisusu mibeko koleka nde esika papa azali koloba ke oyo bapapa batikaki mwaye tolongola ezali te tobatela bokoko lobi biso nyonso tokozala te melingombe ekotikala. Makambo ya koloba ke papa afingi papa Kulutu ye moko histoire toyokaka batu ya zunga balobaka yango babombaka te. Papa Kulutu ye moko abengaki bango na ngombe Kinsuka avandisi bango apesi bango histoire ya bana nyonso ndenge bango bazali. Nani ayebi yango te? Pe papa Kulutu akomaki mukanda ezali batu nyonso to ebele tozana yango atangi bana oyo bakoki kozala na ligne ya bokonzi ya tata Nzambe na bana oyo bakoki kotikala na makambo etali famille kofinga nde yango wana soki histoire elobami ndenge wana ekomi nde mabe papa afongoli motema alobi bozonga oyo aye kobimisa maloba ya koloba ke no afingi akotisi batu na zamba oyo bazali kolanda bazana posa bosala volonté ya papa parenthèse batata na ba mama Nzambe babundisaka yete nani kimbangiste abosani ete makambo oyo tozali koloba histoire balobi molimo mosantu tango akoya akotikala na bino libela na nzoto oyo akoki kozala des années tende azo changer enveloppe tango tozali kofinga tozo ndima penza ke papa Simon Kimbangu ya 1921 azali na kati ya lingomba na biso lelo soki azali nani pe azali wapi puisque histoire elobi ke akotikala na biso libela tango tozali kofinga tozali kochola olie batu ya libanda ndenge ezalaki liboso bitumba ezalaki na bamindele
bamindele baye ko comprendre na ba réseaux sociaux bozo yo kandenge bazo témoigner que Nzambe azali mutu mwindo azali na nkamba. Bamindele bandimi, l'État andimi, mangomba mususu bandimi. Mais biso moko ba kolo likambo to banda ko finga chef spirituel. Na kati ya ndako na biso moko mangomba ya mike mike bavandi kimia. Me kota na réseaux sociaux kaka bakimbangi se bazo finga mokonzi na bango. Ezo sala bino esengo bino batu bozo finga. Ezo pesa bino esengo valeur ya lingomba nde yango wana. Pona nini tokoki koyoka te batu ebele bazo pesa bino ba conseil bozo linga koyoka te. Soki likambo yango ezali ya mabe bapekisi yo tika. Papa azali kozela boya. Makambo ya koloba afingi croyant nani esali nini. Likambo papa alobi ya konyonga na ye bandi na papa te ba papa bango nyonso misatu. Bazalaki mutu nyonso alingi koloba alobi bazongisaka te. Biso lelo soki tolobi papa mutu alobi bozwa maloba nde tolobi. Mosali amilobelaka te prophète alobaka oyo Nzambe atindi ye. Totika makambo tozali kosala to bebisi lingomba to sambwisi lingomba na biloba loba. Chef spirituel soki tozo tosa yete. Tangu yo kozonga okobanda kosambela nani biso toyebike na lingomba na biso etambwisamaka na ye moko Nzambe. Tangu yo ozofinga ye tangu okoya ozana makanisi ya koya yango ozofinga lisusu. Soki oboyi na yo ke okoya te. Me tika batu mususu baya na bango. Tika batu mususu baya na bango. Tika kobenda batu. Koloba biloba loba po epesa batu trouble na mutu. Oyo bazali ya kobonga mapona koya. Baya to sangana to landa nzela ya tata Nzambe. Makambo mususu ya kodiskite za nini. Koluka ba pretext. Bakomi ba croyant. Ngana koya te. Bakomi boye. Bafingi papa kulutu. Boti kabiloba loba wane ezali malamu te. Mokonzi ya lingomba soki alobi likambo eglise kimbangi setozala ke eglise ya soumission. To loba yingeta papa. Pona kosilisa papa alobi. Tozali nano na bomoi. Tokufi nano te. Tobongisa makambo. Potango kokufa okota na nkembo. C'est-à-dire quoi? Reconnaître mabe osali. Sengela yango bolimbisi. Makambo na yoesi la mesoki te. Moninga oyo azalaki kosenga kofinga na tango akala akutanaki na premier poste nzela mususu ezali te tosilisi na kombo tata mwana pe tata mole musanga.